Nda motema lelo. Tikala sikana. Tokani pita muso na moni kona ba photo ba telinga na ba photo na moni kuna penza mama na lobe. Ndio babenga lobe ya pembe. Ndio ndende na mona mama na lobe ya pembe vous. Naye vous se retrouver par les circonstances de la vie. Seul na bana ngamoko na zuma ndipenda kusika. Bon, lisu ezala kana makambo nango na bani pe ko luka koyeba ye mais azalaki très souple na bureau ya maison africaine bien notamment baza korekomande ngai ezali 4 mois mama ni banda kotia de alice na kata sa mama ni yebisanga na bana papa sollicitaki yo réaction ezalaki ndenge ezalaki kaka ndenge tokoma mwa lelo boka lelo lamba lelo mba mo kaka makambo esimba kubie otambwisaki ye nanu azalaki oza divorcé ou comment mpona place pe ya banai kosala et makambo ya maladi ezali ya déjà wana déjà on va dire que ça ne soit pas maman ani vous allez là la famille de composé vous avez une famille recomposée maman yena bana na ye 3 des garçons et une fille ngana yena 4 filles le nom de l'église c'est comment encore Mika ministère chrétien pour la réanimation des âmes kobono wala de bang saga ko réanimer si ba am ba ko ko yo réanimer ba na nina ndo ba wala pendo le bitali pendo we pendo ko te mama kao ezaki nini non ndo ba wana ezalaki parce que ezaki nini azamwana motote o akosangai abongwa ni pete o awangata nzambe alona la démission est belé à l'andara pour ça donc félicitations. 5 ans déjà Eza est belé les Nazaréens parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois il y a Pamba Eza li pendant moi mbaté. Moi ce que je vous demanderais enfin ce que je souhaiterais Eza que bokende lisusu. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. Et ma joie de vous compter très nombreux en train de nous suivre sur les Nazaréens, votre site que vous aimez, un site chrétien, comme j'ai trouvé l'habitude de le dire, les Nazaréens, 100% christianisés. La terre n'a pas pu contenir la grandeur de Jésus-Christ. 3 jours après, sans Zacchaeus Massia, Jésus est sorti vivant et victorieux, dit au monde. Ainsi, Bozana, Mozindo Motema, Mozindo Motema, lelo, Tigala Siganam. Bengala, ma voisine, bana bazoleka yesu bango vanda ko tozo ya le couple moko très merveilleux mais yango boka bongo na porte na ko senga le quoi na sima technique la parcelle maman Tiffany moko atina biso le yomo bina te o bina nini na tonika c'est parti avec les toi.
conseil dans Nzambe donc on a bolonga nae o bosi bosi mo mesena kolande na les Nazaréens les amba libosote na gauche na na pasteur Totokan Florent à qui de Shalom. Shalom maman. Comment ça va? Ça va bien. Non, c'est comment vous connaissez madame, comment elle s'appelle? Madame Totokani Annie Njonga. Madame Totokani Annie Njonga. Shalom. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour tous les téléspectateurs. Oui, napesi ba téléspectateurs nyonso po balandaka site oyo les Nazaréens mbote mingi eza mbala liboso te bolanda ngai me wana nasala témoignage seul mais lelo nzambe asali biso grâce naza na molongani na ngai toza sur le plateau tolingi tosolola na peuple de Dieu bayeba mpe témoignage na biso yango nde toye kokota na mwa sino po toloba na bato nyonso bakolanda biso na monde. Merci. Mama ni mboti na bato bakolanda mokolo ya lelo mokolo ya fete eza mbala bamona okoleka na sisi na biso okopesa ye bonjour mpona batelespectateur nyonso. Napesi bato nyonso mbote grande ma joie ya koleka pour la première fois na site Nazarien nayokaka yango kasi lelo naye kovivre yango nasepeli mingi napesi mbote na bayo nyonso bakolanda biso na pene to na mosika nzambe apambola bino apambola libota na bino apambola makambo na bino nyonso na ndenge kokolanda biso. Merci beaucoup eza mozindo ya motema oyebi kaka makambo oyo tolobelaka na mozindo ya motema oyo oyo yango bazaka fidèle na mozindo ya motema boza deja kosepela. Papa Florent Totokani betela moso namoni wana bafoto batyelinga na bafoto namoni kuna mpenza mama na lobe nde babengaka lobe ya pembe papa kuna kaka loboko bebe bras dessous kuna so namoni mpenza en amoureux toujours bisolango banda ndenge ndesanga betela na bande bosolo bokutana wapi boyebana wapi ebanda ndenge namona mama na robe ya pembe boye. Non, ndenge kaka napandaki na témoignage kaka naye se retrouver par ba circonstance ya vie seul na bana nga moko mais lokola naza pasteur naza membre ya maison africaine de prière mais eza na kati ya comité ya baninga na nga bakolege na nga pasteur babandaki koexhorte nga ke kowumbela kozala seul etanke mosala na nzambe eza malamu te nga mpe natiaki yango na mabondeli. Mais un jour, même au na mamani na map toujours na maison africaine de prière ni pas bana kuya prière na zomo de na musika bon lisu ezalaka na makambo nango na bani mpe ko koyeba ye mais azalaki très souple surtout si c'est prière ya sécurité accueilli aza membre ya église azalaki membre ya église ya pasteur Batimba ou aza cordon ya map ya pende vie. Oui, alors dans la zone où il y a des moyens exacts sur le système pour y aller à Kenya. La pénalité là, l'exemple de Dengue Balbana Ingala, l'exemple de Kana et Kokopisama. Alors un jour, il y a beaucoup de Beninga dans le téléphone, il y a un problème. Et oui, vous souvenez parce que la c'est que le bus de Toya qui paye nayo, donc c'est que la canne ou la catalation. Parce que c'est la commune. Il y a des gens qui koyo natala boye na nzela na biro ya maison africaine de prière moto yango baza korekomande ngai ezali kati mama ni obanda kotya de alice na kati ya sale ngai ntango namoni nga vraiment oyo vraiment eza mwa gâteau na plateau alors tobetaki na masolo ya ye azalaki na kokosa ntango tobandi kokoba na posa na ye ntango naye kosala pe service na biso naye kotala na fiche na biso wana ndenge état d'âme ya motu namonaki état d'âme na ye ezalaki vraiment très fort eloko interesaki nga témoignage na ye parce que ntango nakoti na basecret na ye po biso tosunga motu ifo kokota na bavie oyo ebonga oui kirdam biso tobenga ngo ndenge la cartographie spirituelle mpona yeba awuti wapi aza ekolo nini papa nini mama famille nini naye kodécouvrir siko marche na ye mpe abino je pense que ça tombe ye ntango naye kosolo na ye epe alobi non prince boye eza te ifo totika temps na temps wana mpenza napemisi mama ndako yandolanga mpenza mama ani yebisanga na wana papa asolisitaki yo réaction ezalaki ndenge ezalaki kaka ndenge tokoma mama lelo obuka lelo lamba lelo mbamo kaka makambo esimbaki bie otambwisaki ye nanu ntango papa aprochaki nga nayebisaki biso nano
temps epai ya totika nano makambo nyonso epai ya nzambe toyoka ndenge nzambe akosolana na moko na biso. Alors il s'est fait que pendant temps oyo wana tozalaki nango nzambe asololaki na nga mpe mingi asololaki mpe na ye ntango namonaki basigne ebandi kokokisama na ndenge nga nasengaki na bon je crois que c'est la volonté de Dieu nde sima mpe toyeki koyokana. Ça a pris combien de temps Ouais, c'était à peu près 8 mois. On a pris 8 mois pour que Satan va répondre biso. Disons que moi 8 mois. Le temps qu'on se moi ba signe en Zambé, effectivement, puis nous avons accepté ba signe naï. Donc quand on a ici ba signe naï dans le bon, ça c'est la volonté de Dieu cette fois-ci. On peut quand même marcher ensemble. Ok, merci Babani. Papa Toto quand tu peux quand on bandul baki te baninda batemama te malamu te la alors que vous avez divorcé ou comment? Non, maman ya yambo moi problème botamaki et puis na moment tu dois arranger tu dois comprendre que ndenge to na coutume na ndenge to dois kulandela na kamanza mizele tu na kité. Alors moi séparation il y a des ça juste maintenant on a dit que mon côté que ma cambona et tous solution la solution on a place pour bana tout ça là et ma cambona ya malaki ya wana bani tunimbo parce que là de l'autre côté na lingaki problème on a to que na repentance mais bango balingaki to que na ndenge ya tradition. Alors là, la tradition à taba pésion taba, pésion ngombe, pour résoudre le péché. Alors là, l'ingaki, makamoto kenango, vérité yebana, et salamaki dengue dengue na sikaki, peut-être là pour la repentance et puis réconciliation, réparation des calendriers malam. Mais bango, au moni vision ya coutume ya zambe zambe moté, bango balingaki, ba pesanga, ba futa ba amande, alors to yoka na tuana. Na temps nyonso wana na mama asala na temps nyonso wana tant tozolela ye pe azokontinue etamboli na ye nde ayekozali kama nzambe arapele alors wana mpona na ekomaki libre na voile oui mama ya mbo tozwaki bana mine alors naboyaki lisusu kocontinue na ningaki mwasi oyo aza deja na bana na ye po toforme famille na biso babengaka une famille recomposée. Toza une famille recomposée. Mama aye na bana na ye 3 deux garçons une fille nga na ye na 4 filles. Tokokoma wana pasi ya kutokani Florent namoni bafoto wana nayebi te mosu ezalaka boyokani na bino kaka na nsima ndako tolatisa na nga bango bapeme na baalliance baparent bayebi te bisi bayebi te estce boetate nyonso na ezalaka bolandaki yango dot prédot civil religieux baetate nyonso wana ezalaki bien suivi. Non bafoto ezotémoigne ndenge mama alobi biso tolingaki mpenza tolanda totuna nano nzambe mpe après 8 mois que maman ani appelé na bino basine banakobuka nazwi yango apeleki mpe epa pasteur na ye pasteur bantimba ayebisaki ye asili mpe action de grâce na ye pasteur bantimba mpe azali convaincu na ndenge basololaki nde tobandi mena na voix officielle c'est-à-dire bafoto oyo omoni wana foto ya liboso oui alors ezalaki mpenza présentation ezalaki très bien na basali na nzambe bakompanaki ngai baka la famille ata moko azalaki te ezalaki kaka bamembre ya famille puis bapasteur toke na bango tozali présentation après présentation toleki acte ya nani ya dot eleki bien et après dot toke na état civil na commune tolungwe na état civil nde omoni jour ya mariage nde mama alataki elamba na bino wana ya pembe ezalaki pene officiele mpe na pembeni wana eza na mwa mokanda moko eza wana eza acte certificat ya mariage. Donc tobalanaki na église pain de vie parce que bantimba fululu moto abalisaki biso ezalaki mokolo moko kitoko parce que bapase mingi bazalaki invité ezalaki ambiance moko kitoko toza mpe na bavieux de sécurité
Ok, pour maintenant, maman, il y a que Nazan qui est dans le côté là. Papa, tu m'as laissé bon, il faut les beaux amarrages que tu as posés, maman, tambola qui, moi, bien, de l'autre côté là, on peut côté là, papa, côté là, même cas. Papa, Bangana, ça avant que tu te la naïve, le l'esclave, je crois que ça a été 10 ans. Ça pour j'étais seule. J'étais veuve avec les enfants. Bon, je ne peux pas rester comme ça, veuve, Talaka Cameroun, Talaka, pour que les lèvres tous sur ma petite copain, pour côté au contraire, je me reconnais souillé, là, ma problème est venu. Non, il y a ma kiti, là, ma mesa. Ah, Atania ou Kondoko, Namona yo, Nachayo na mwamba. La minute on a 4 à katika saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère à niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat pape si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, dès qu'il a yebisi ngai, mais na limité, na lingi na mona ki mona beso, poli kamba boye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo baza na peu de ressources comme la boîte de déclarant baza niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons na pota ko sungayo, a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareta, nous allons la Congo ici. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans un bon shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Sarita qui dit sérieux. Dans la trêve de la vitesse, je dois quand même m'engager. Là, je dois pour continuer là et pour route ensemble. Oui, le papa rappelé qui est, ils ont rappelé qui est. Bon, ils ont rappelé si nous sommes sous, on va continuer là et notre salarié pour cette volonté en Zambie. Pour la Zambie, il faut cette volonté là et. Donc, il faut que la famille va yokani, il faut ça la mariage, pour que la étape y a ici, comme tu l'as souba, et maintenant nous sommes ensemble. Vous êtes ensemble, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec moi? Nous sommes ensemble depuis, ça fait maintenant 6 ans que nous sommes ensemble. Wow. Dans une famille recomposée. Pourquoi Florent, famille recomposée, vous avez dit que c'est une facilité, hein? Nous avons eu des bâtiments, nous avons eu des bâtiments, ah, ok. Ok. Jocelyne, hein? Non. Lucie, hein? Ok. Maman, des garçons là, qui maman, papa, quatre filles. Donc, c'est. Est-ce que. Pour eux, quand nous allons à Tkati, à Bana, oui, à Yona, Bana, maman.
Non, de ce côté-là, Zam Bassal grâce parce que tout les qui tant mingi na ba étude na biso, famille recomposée, et ça makandenge nini. C'est facilité. Facilité. Mais biso na ndenge tozolanda maloba na Nzambe. Boza famille tata moko mama moko, mais bozo kabona. Bazo kabona, boya ni pe makambo. Donc makambo eza famille recomposée ou bien famille homogène. Donc entre les deux, les abats comme bato ba pesi. Mais ego za famille homogène ou bien famille recomposée, mais biso to ça. Na bien to ça la esprit homogène na recomposé ça. Alors, oyo wana eza selon le sang. Alors biso to tala que ego za la famille homogène. Mais ce qui le banzam les athées, beaucoup de là, il y a Kabwana, des ordres que vous allez bénéficier. Alors, mais but mon avis que ceux qui sont privilégiés, Malobanzam, et les autres, il y a des autres, sa famille n'a biso, n'a Malobanzam. Tout va bien. Tout va zipper, ta famille n'a Malobanzam, mais vraiment tout ça très bien. Ce qu'on commet à foutre le béli au théorie, tout ça très bien, sans problème. Voilà. Basi dispute très bien, ambiance na ndaku bana basi maman dirigera bango nyonso très bien bana mibali donc bref tout ça na problème ndamo pe bana la temo pila na moni awa na eba ku tuté donc ndena moni kana kaska ba bango no soka donc kitoko makasi mais papa te toka ni Florent tika na la sa moi que ça songi maman ça vraiment ne pas bonne que tout maman. Non, non, de ce côté-là, on a le bakaboye. Dans le bakaboye, naïm Sarabang. Maman a dit non à Zali. Oui, à Boti Bino. À corriger au point normal. Mais si au moins maman, oui, à Boti à corriger au moins au mabé. Place où on a un assis, on a un étude. Maman peut aïebi que. Mwana ozala oyo oboti ezala yo oboti te mais yo komona yo mama donc badirija misala wana ndako bato basalaka bango nyonso bana mama asala mama kende mosala donc tosalaka mingi misala wana ndako eza la fille aînée okondima kutu te ke il y a un problème. Elle s'appelle comment la fille aînée? Jocelyne. Ok. Donc complicité moko eza ya très bien soki toyebisi yo te ke eza mama na idéologie to koleka. Donc de ce côté-là, ngai nde naza strict. Soki nazomona azosala sali azokorige bana wana nga nasepela. Parce qu'il faut kokorige bana koforme bango lobi bakokende bandako ndenge bazala na bazokola lobi bakobala bakokende. Alors soki bazwi formation te tobandi kobondela bango tala mobali akobondela ye te. Voilà. Alors maman de ce côté-là, na yebisa kutu yende mutu asala nga soki na siliki na ina bona azalaki na habitude moko ya kobeta ba. Alors soki na siliki mwana azoloka te nazobeta ye akolobaloba boye te bakoki bakokanisa me mutu akokanisa aza te ata na bango eza ngai mama na bango eza yo biso tokota makambo oyo ya bapagano wana te mais lisusu kolia kovanda voire même na kokoloba boye ezalaka ke nga na église nazwi eloko te ye asala azwi quelque chose ye moto akufuta modeva na bana ye abeyisi mbongo afuti modeva nga naza na niongo na ekole moto akufuta ngo eza ye nzambe azwa lokumu ezalaka mingi koya na bacouple mingi katako bamosusu baza na famille homogène ezalaka te nzambe azwa lokumu mais mama ni betala no lisolo tata obambi na ye oyo caractère na ye ezalaka ndenge osupportaka ye ndenge nini azalaka ndenge attitude na ye azalaka moto makelele azalaka moto akanda osuka bambata mpe depuis bozala na ye na 6 ans oyo atuka eloko na opi kotumwani bien que soit problème okoki kozala nango okoregle yango toujours dans la milliard nayebi te nayoka pesa moteke asi abeta mwasi wana nayoka mote vous pouvez vous échanger mais c'est tout à fait normal comme dans tout couple vous s'échanger mais qui a bête à ton nini wana aza na mote il est un peu colérique oui
aussi des cas, mais après ici, il m'a vu vous avez l'ambiance. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que Dr. Flora, c'est un homme de Dieu. Le nom de l'église, c'est comment encore? MICA, Ministère chrétien pour la réanimation des âmes. C'est la gestion de l'église. Oui, pour la réanimation des âmes, oui. Oui, d'un côté, on ne peut pas Dr. Flora, maman, pour mon abattu, on a tout un problème pour l'accès à la salle. On a moyen de le banner, on a gagné les comportement de ce côté-là, on a pensé dans nos reproches. Reproches que maman nous va pouler. En tout cas, Bisso, nous connaissons très bien. Nous connaissons avant de s'engager, il y a beaucoup de choses. Nous bâtissons même l'église dans un pasteur, mais moi, enveloppe n'a pas. Et ça, pour nous, Bisso. Pour Bisso, maintenant, tout ça est là, d'ici vers la fin de nos vies sur la terre. Alors, nous avons ça, l'année, ma camo, nous avons la vision. Pour nous avons la vision, on a l'unité qu'on compte sur ma camo, on a tout pour dans des ordres pour n'a pas âge juste connu. Des ordres, il y a nini. N'est maman le dit, moins discussion que vous avez. C'est tout à fait normal tant que nous avons pour idée, incompréhension vous allez, mais surtout, vous allez très bien. Pour moi, je vois la vision, pourquoi pas ça. Quand moi, expérience, on fait déjà 6 ans de sa vie. Vraiment, je suis très heureux. Nous avons un problème. Une église, maman, elle a dit que nous pouvons la base, nous sommes dans la pasteur. Elle est effacée. Le nom de maman, elle dirige très bien. Il est prêt à faire après, ça va idée. Prière, comment je peux dire, dans le département de ma maman. Va contribuer à moi c'est une femme que je peux dire. Dans mon pensée, l'eau comme elle a réfléchi, étant que moi, je suis à Bani, dans le ministère étant très bien. Je pense que même dans ma maman, il dit que c'est déjà committant. Il y a pour tout la tête de maman. Dans l'église, maman, vraiment, c'est un modèle. Elle n'a pas de problème. Merci vraiment, c'était le bas, c'est passé de pour Florent. Je m'ai mis les lots bas, il pendait à saint louis mais là, on se met dans le côté. Au moins, couple mot, on avait vu tout pendant la famille, qui m'a balé, ça fait 5 ans. Moi, ça n'y a pas qu'à l'église. Na rena ba maman azate même ba kita dimanche présent sur la même pas au bail nae ala zo ba couple yo se pensa maman ta baza lo ko la maman za soutien pour na yo mais na ko sepela na za témoignage à moi na mon ko pour makambozo ba confirmer lenga ngo penza. OK, Lucie, ça va? Oui, ça va. Qui étudie où c'est? Je suis à l'ISAI, Institut supérieur d'architecture et de l'urbanisme. C'est quelle option là-bas? Actuellement, je suis encore en préparatoire et je compte faire l'architecture. Pourquoi tu as fait l'architecture, toi qui es une fille? Tu as imposé de faire c'est de ton cœur, tu as voulu que tu fasses ça. Bien sûr, c'est de mon propre gré que j'ai choisi de faire l'architecture. Encore signalant que notre pays est en pleine construction et faire l'architecture dans les années futures serait vraiment bénéfique pour nous. Regarde la caméra, tu es vraiment une visionnaire. Bon, tu étais en train de nous demander, tu étais en train de demander, je m'excuse de t'avoir coupé l'appétit. Bientôt tu vas retourner à table. C'est que maman vient de dire là, tu peux me confirmer, c'est vrai, vous vivez dans une bonne ambiance ici à la maison avec tes soeurs et les frères. Oui, je peux confirmer cela. On vit dans une bonne ambiance, il n'y a pas trop de désaccords, de malentendus. Bien entendu, dans une famille, il y a toujours quelques tirements, mais après tout, on avance et puis on reste de notre ambiance comme d'habitude. Maman, elle n'a pas de parti pour toi. C'est toi qui es son unique fille par rapport aux autres filles de papa Florent. Là, tu as marqué ça, ou bien tu ne veux pas dire du mal de ta maman ici devant la caméra. Dis-moi la vérité. J'ai dit la vérité. Elle ne manifeste pas ça et elle me considère plus de la même personne, elle traite plus de
bonne façon. Toutes les filles. Ok, merci de d'être venu. Téléspectateurs, tellement clair, moi, non, peut-être ma parole, téléspectateurs, et moi, ne pas consommer. Pourquoi on peut donner un conseil pour que tout le monde a mis recomposer la facilité pour vivre les 6 ans. D'abord, il n'y a pas de facilité. Une année, 2 ans, pour te dire, pas de combat comment. Il dit, jusqu'à ce que la mort se sépare. Un conseil pour nous. Donc, et comme ça, le terrain à Bitumba, et que papa et maman, et moi, moi, mobile, bateau, quand tu Bitumba, qu'on s'amuse, ça va, et nous sommes tous en conseil. Tu vas l'engager, les ennemis vont réussir pendant 6 ans pour la pouvoir de l'homme. Donc, on se prépare déjà que ceux qui font la balle, la tchaki, qui est dans le bananzam, là-bas, c'est l'enseignement aujourd'hui. Sur exemple la fondation spirituelle d'une famille, d'un couple, d'un mariage, d'une personne. Au Gomon, a créé ma famille, des fois, à table, au bali moisi normal, au vandi, au balai, au botibana. Au Gomon, a créé une famille, on a créé des causes là, tout le baptême fondation. Alors, surtout traiter fondation. Donc, d'abord, pour former une famille, on a recomposé, ça comme quoi tu ici. Mais, dans un élément où il y a un moi, c'est un mobile, je ne vais pas vendre ma langue. Alors, surtout, un élément où tu vends ici sur la parole de Dieu. Tu vas vendre très bien. Alors, tu crées sur base de ça, dans la salle cartographie, dans la salle cartographie à madame, dans mon niveau, ma balle, ils ont de part et d'autre. Tous les éléments, on a tout traité, à mon niveau, tu vas dans la prière. Nous sommes maintenant pour vendre. Vivre les zones où l'homme quittera. Il faut quitter le principe, il y a la coutume. La femme aussi ne peut pas rester, mais la femme aussi quitte. Il peut quitter le principe de la famille, il y a clan, il y a pour vendre ça. Il y a le principe de l'ensemble. Alors, le principe de l'ensemble, c'est que tu formes hôtel, tu formes place, tu formes ensemble. Alors, toujours là, s'il y a une difficulté, tu vendis, tu telles paroles ensemble, tu telles enseignement, tu bonderies, tu se repentir, tu ibra que kuna munguna ninga kota. Bref, richesse à l'enseignement. Il y a un salaki que, bisu tu vends pour na banga qui mariage de composé. Parce que les balles na salaki na modi bozo. Tu balanaki, mais le problème est salaki à pour sakanate, ça y est que maman a créé un bébé dit finalement. Mais on a recomposé des paroles dans un monde de l'obité. Par le temps, pour traiter le fondement de l'abissot, tu vends ensemble, tu vends ici, couple de l'abissot, mariage de l'abissot, dans le principe de l'ensemble. C'est que fondation de l'abissot, comme il y a Sikaya, fondation est traditionnelle, est fondation divine. Et deux autres, c'est un enseignement très riche et des bisous pour nous voir la vie. Merci. Na autre bon moment na hôtel parce que ni hôtel ni na mono merci maman. Merci maman Mariam. Ça dit que hôtel on a linga to bengo etumbelo. Eza AITEL. Donc ça dit si bato bakuta na mulimo. Alors biso tant que tu as couple to balanaki to linganaki tokutanaki na liloba na nzambe c'est tokutanaki na hôtel ya église. Alors à partir de là toyebani maintenant toyo kotonga etumbelo na biso ya libala maintenant na kati etumbelo na biso wana ndesi ko tokutana na nzambe. Alors tant tobondela comme nzambe mutu akonvaincre biso ke bobalana tokendeki na hôtel na ye ntango ye azalaki na ndako na bango nga mpe epai na ngai ngai nasali demande ya tuni nzambe nga mpe na tuni nzambe nzambe asanisi biso. Donc tokitaka na nzambe wana kosanga na ye ntango tozosanga na mama ngai na mama na nzambe seke libala na biso evandi très bien ekokota yiki te okule kokota te tokende très bien. Vous appelez soudé maman cimenté collé serré maman ni wana penda mtalo papa mtalo kwa kanza bozo ba mingi kaka nzambe na tekeno suna ndenga mosi et que tendao ofanda kidizo nzozi donc on peut donc bataille bakuna zero oui moi kaka maman ni iwana mbangu osote kana okazo otele kwa mipale na loteto zo kana
ndenge possible. Au fin, c'est un papa, tu as 2 ans, 3 ans avant d'arriver là. On sautait quand on a l'occasion, on a dit, ils ont demandé aux élangs, n'est-ce pas, vrai ou faux? Non, non, ce n'est pas tellement ça. Moi, mon problème était les signes de Dieu. Tant que tout le monde était signe la bise, oh, tu sais pas y a un zam, la petite yango, alors on ne peut plus perdre le temps. Mais on a tout mal à même. Et puis, on est là pour les lignes, tu vas te mal au bannière, ça qui est bien, qui a celle-là qui est cartographie, à celle-là qui est dame. Ça, c'est Florent. Je t'aime, mais là, qui te gêne, que moi, je sais pour ça. Moi, je dois apprendre, oui, pour quand je prends maman, bien pour celle qui est cartographie, pour celle qui est dame. La ligne, je dois apprendre, c'est-à-dire, je dois apprendre, c'est que maman, cao, c'est ça qui dit. Non, les Lobawan est là qui passe. Kirdam est là qui n'a sens à problème et là qui là n'a traité qui a mon local pasteur. Mais n'a si ma Kirdam n'a mon yamko. Mais dans le cas moi c'est à Kobal mais. Et puis elle est jolie maman. Oui. Ça la moi c'est à peine mais il y a mon gars l'Équateur. Alors tant on a tel quand même non parce que avant maman ni n'a pas ton avis. Na mona pe basi ya kitoko mais tant on a zokende na niveau spirituel oui au canisa les gens moko ko tosali na je pense une année donc c'est fréquenté mais tu ko kota mungulu moko mais ça servant de Dieu mais tu kana ki pena mais tant on est beaucoup mais fa na ye na simba maele pele alors tant il y a un problème na ye moi on a traité non problème na ye tant que pasteur mais après Aza moi si on a tourné la caméra na monique elle est seule alors nga pe naza seule tant on a posé problème na ye pa le kaka yeba nga na âge na nga naza na bana ndenge na bandi nga moko. Bien-aimés dans le Seigneur, les sons des cloches viennent de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les 4 êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Le goût et la cuisson ne se discutent pas. Émission à Sika et Yé. Désormais, chaque dimanche, sur www.nazareentv.com, retrouvez Mama Mariam Piamé, émission culinaire, le Boko ya Mama. Hey, hey, hey. Nulle part ailleurs. Bonne digestion à tous. Azamwana motote, oakosangai, abongwani pete.